Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, bandeko nyonso oyo bazui libaku ya kolanda biso na ngonga oyo nakanisi bozo remarquer toza awa na plateau ya tokomi wapi epai wapi ndeko na bino Eliezer Ntambwe amesana ko pesa bino pe ko présenter bino ba émission na ye toye awa pona komeka ko pesa bino ba éclaircissement à ce qui concerne incarcération ya ndeko na biso Eliezer Pambate na ba réseaux sociaux tozomona ba rumeur ils ont circulé ebele ba mususu bazali ba bouche autorisée te mais kasi bazo le kaka ko pesa bato ba nouvelle mususu peut-être ko bangisa tout comme ko kipe ko aggraver na yango to ko pesa bandeko ya ye na bandeko na ye mbote ba o ba mesana kolanda ye tozali awa na plateau na biso na bandeko oyo mibale bazali susu ko présenter tozali bon ndeko Mike Mukeba ipe ndeko Daniel Safu ndeko Mike Mbote ndeko Richard ndeko Daniel Safu Mbote ndeko Richard. Voilà, d'entrée toko banda penza komeka ko expliquer bino na condition nini ndeko na biso Eliezer Ntambwe akangamaki. Ndeko Mike, est-ce que ko limbola na bandeko na ba condition nini bakangelaki ndeko na biso Eliezer Ntambwe? Ya liboso nalingi kopesa longonya pe matondo mingi na bawo nyonso basuki biso bapesi biso makasi na bango o batiki ndeko Eliezer te. Ngai tangu tosaka tumbo na banzaka tozaka biso moko na ekokamwa na moni sika bakangaki ndeko Eliezer na bapulushi bakoya kotikela kai ata koto moko ya franc congolais po amela mai elingo bate tumba na ye eza na tina elingo bate bawo batie na boloko bayebi te batie na monoko te pote bavandisa esui solo oyo alobaka yebi maesu te kasi lokuta na bango ndeko okomona wapi bazuze bokanga moto yeba na Kisasa bokotinda mandat d'amener po na nini moto ayebani na Kisasa ndako ne yebani esika ya mosala eyebani ana misolo na ye awa na mboko na bana na mwasi na mboko oyo bokotinda mandat d'amener elingo bate bazuze basi bakotinzela kanyaka oyo afundaki abikangani yala na boloko po ngai bonene na ngai emata pete na yoka talali na boloko po na okesengo bazuze basali mosala na bango na nzela ya bwanya te bazuze basali mosala na bango na nzela lokuta kokamata moto na mandat d'amener po na nini mandat d'amener na nzela mibeko bakomi yango na tina ni bakozwa moto na mandat d'amener bomemi moto kuna bobi te bosambisa boko sambisa moto alobi te botikani ye azonga na ndako aya kosamba kande babeka lokuta français en prévenir libre basambeli na ye babimisi mokanda bakomi babi te bozongisa na ye na ndako mokolo bomemi ye na tripe po te bazela soko bakokata kozonga na ndako tongo ekomi lokwa ya kobomba zuzi ya bomba kalikambo te zuzi ya memaka moto na boloko na moi oya bino bozeli biso bandeko na ye tozala te bokamati ye butu bokei na ye tomoni pasi obino bazuzi boko lakisa pona nzela mibeko te Eliezer abuki meboko te bokanga ye mais na kati ya likambo wana esika balobi te libanga ya monene ya mboke bimi o batia ngo na moto yango ikasanji wana bomoni te esika balobi te kolo ya libanga wana babomi ye na liwa ya koboma pona kobotola ye libanga wana bomoni te kasi yango wana nde ya likambo ya solo mama likambo ya lite o bakangeli Eliezer nako kwa mato bapanzisango mboka mutu ya likambo monene boye bapanzisango batelemeli yango pona kotuna ngo ikasanji libanga wana bimaki ndenge nini tata wana kufaki ndenge nini yango wana lokwa bango bakosambisa Eliezer bayebaka te biso pe tokosambisa ngo ikasanji na likambo ya libanga wana na likambo ya liwa tata wana. Voilà, ndeko Daniel Safu toyoki ete mwana mboka ngo ikasanji atindaki bato baya vers ndeko Eliezer to vers bino ba journaliste pour na bomeka ko négocier à l'amiable bo senga bolimbisi bongo ye a retirer plainte na likambo wana ezali ndenge te ezalaka bongo te soko tali nzela tout puissant ngo ikasanzi azui ezali bongo nzela abwanya te na kotalisa ba nzela mibale akei nzela yambo ake kofunda ndeko Eliezer esika ya bakambi ya musala na biso oto bengi bongo sesak ake afundi ndeko Eliezer mobeko likunze lobi boni soki journaliste akwei na mbeba na nzela musala na ye yambo te oke na bazuzi ya leta esengeli oleka na nzela musala na bango
toza bongo na misala na biso, toza bongo na bakambi na biso, toza bongo na bakonzi na biso. Ndeko Ngoïka Sandji asali yango, aki a déposé plainte na CESAC. Bongo mikolo koya alongo bongo na CESAC kaka mokolo ndeko Eliezer esengeli akende komitika epa ya bakambi na biso ya CESAC nde mokolo yake kofunda lisusu epa ya bazuzi ya leta. Tale sika wabungi nzela, tale siko akwei na mbeba na bamboka mususu bapanzi sango bakotelemela ye, na bamboka mususu mopanzi sango babangaka ye citoyen du monde. C'est un monsieur. Tango komi sika bakolia, tango komi bakobeta masolo babi tokata masolo. Moto wana ye ba misusu bakotuna aza boni boni nani te mopanzi sango aza journaliste soka yoki makambo mabe. Me biso awa bamona biso kaka bongo bongo batoyo uzotali unazotalisa yo akei kuna na nzela ya bazuzi ya leta, nzela okei obuki mobeko ya biso ba journaliste, abuki mobeko na biso, atosi biso te, atali biso te, ya atali bazuzi ya leta, ya atali kaka na okisa esoni, natali sayenga na za tout puissant, natali sayenga na za Ngoïka Sandji. Ndeko ake na sika ya pasi na sengi bongo na bandeko na biso ya ba journaliste totelema na likambo oyo, tokotelema kaka na likambo Eliezer te na kobeta sete na likambo ndeko na ngao chikoloba ya libanga ya talo diamant mboka ye makambo ekosala biso pasi na mboko babengi yango bradage de nos richesses, bradage ya secteur minier na biso. Ngoïka Sandji akwelaka na mbeba te na Laurent Désiré Kabila akwei na diamant monene akekuna na sika ya pasi banani batelemelaka biso ba journaliste, biso ba journaliste yango moni mikolo na ko beta sete bino pe population bokebaka na ba commerçant bango soki bakoti na politique balandaka be bénéfice batalaka intérêt général te. Ndeko Daniel na oyo ya lobby ya kosenga bolimbisi position ezali ndenge nini likambo kosenga bolimbisi bandi lelo te tale bandi pandeko nanga mukeba yo et comme beso ko kangi journaliste asenga bolimbisi mais tango yo sengi bolimbisi au détruire baloba na le côté à français toute l'entreprise liée à la vérité et quoi tango yo moni mutu akolanda basenga bolimbisi bolimbisi yo bakosenga yo okomi nani pharaon tout puissant te mopanzi sango asenga bolimbisi te pour la zala elikia te maya lobby eza bongo na bosolo tango yo sengi bolimbisi okwesi nzela bosolo te okwesi bosolo te omikwesi pe yo moko okomi moto pamba la misu na ye. Nous devons demeurer puissants vis-à-vis à bateau bako gérer Congo pour un temps bazana mandat biso ne ba kolomboka biso ba citoyen toza ba kolomboka ye bango bazana mandat soki esili ekei mais ba komi na ezaleli lokola mboka ekomi ya bango lokola batikali seko na seko ezali lango yango ala na kokangisa ye toza pe na élection le 23 awa tika fanda na ye le 23 régime ezokende tokota na régime mususu soki penda tolandi maloba na bango lokuta po nga na eza elikia te ke élection ekozala mais na nzela maloba na bango lokuta soki toke le 23 tosala élection régime eketi eloko liboso tokosenga président roya bimisela biso Eliezer. Voilà, eloko liboso bimisela biso Eliezer. Ndeko Mike nayoki ndeko Daniel auti koloba awa bafundaki ndeko Eliezer na organe oyo esengeli kotalaka ba mabe oyo ba journaliste bazali kosala mais kasi bozali pe na lingomba na bino oyo babengi bongo INPC na kati ya lingomba na toyoki était président ya lingomba oyo ya bino ba journaliste akei ko solo ko kutana na ndeko Ngoïka Sandji message nini oyo bino bopesi ye po amemela gouverneur Ngoïka Sandji ndeko ndenge likambo koloba ya bolimbisi tango Ngoïka Sandji akoloba bato te ndeko Eliezer Tambwe asenga bolimbisi e kotalisa te asi azu bazuze atie na libenga na ye po bazuze bato bakokata likambo boni ye asi ami pesi nzela te ngai moto na longi e bongo na senga ya senga na ibisa ya senga bolimbisi bato nyonso oyo bakotindaka biso bakolobaka na etando eke ndeko Eliezer asenga bolimbisi batika ye bato wana bayebi te bazuze baza katikati ya mboka te ndenge mosala bango etindi baza ngambo moko po soko zuza yi katikati ya mboka tokozela zuze moto akata likambo kasi ndeko Ngoïka Sandji asa yebi te ye moto akozelonga asi ami yebeli yango azosenga te ndeko Eliezer asenga bolimbisi toyoki ye
ndeko Eliezer asenga bolimbisi pona mabe nini ye pona libanga oyo mboka ekoluka komona te pona liwa ya moto oyo akei libota mobimba asengi bolimbisi mabe nini Eliezer asali pona koloba mabe oyo bato bakosala pona koboma mboka ye moko Eliezer na soyi na ye abi malamu batia esinga na kingo pona solo akozonga nsima te asi alobi yango pona solo akozonga nsima te mpe na sepeli na nzela oyo azwi ya nzela etumba oyo asaka mikolo nyonso toyebi te bato bakoloba mwasi na ye te bana na ye te moto soko akobunda taka liboso mwasi bana nkolo akobatela bandinga etumba bakotala liso na mwasi na bana bakotikaka bango te mpe yali mpe nakobwakaka mbela baoyo nyonso bana posa te mboka okende liboso baba babundaka na biso na baba bayeba na baba na molili basungaka biso babosa na libota ya Eliezer te lelo nde balakisa bolingo na bango mokonzi oyo babengi mokonzi ya bapanzi sango Kasonga Chilunde alobi te ye wana azwi nzela abengami na Mbujimai akende kosolola na Ngoi Kasanji tomoni ata mabe moko te soko likambo yali ata bwa libosa bazuze to bayi mboka biso nyonso bana mboka moko tukoki kosola kasi ndenge lolenga akele nde tolingi te ya liboso akenda kuna ya Mbujimai abimisi lokasa ya lingomba na ye ya ngomba na ye babengi UNPC alobi na lokasa te tokosenga Ngoi Kasanji alongola lifunda na ye epai ya bazuze apesa biso yango bongo biso to pesa Eliezer etumbo na mabe asali nano asambisi ata Eliezer te asa alobi te akopesa ye etumbo te wana alobi yango mpona kosepesa Ngoi Kasanji ya liboso yango wana ya mibale totindelaki ye maloba toyebisi ye soko olinga kokende Mbujimai mpona koswa makambo Eliezer ntambo yebisa Ngoi Kasanji kolongola na yo makolo na Kisasa kozwa pepo te kokoma Mbujimai te kozonga Kisasa esenge ete Eliezer batinde ye na makala te so batinde na makala engo bate yaza mote malamu te ana poso ya koyoka na te Eliezer wa batindaki na makala lobi eloko mibale ya mabe yango wana otomoni te yazali na posa te ya koswa na biso Ngoi Kasanji akobanza te biso toana libunga toana pasi toya tofukama te tokofukama te tokobunda to mibali te na suka moto akofukamela aza te ayebaka yango nzela wana tosepe nango te likambo mosusu ya misato oyo ezomona te Chilunde aza na libunga moto akokenzela solo te yo kokenda koswa na oyo Ngoi Kasanji mpo na likambo Eliezer mokoni akenda koluka kutana Eliezer oyo Eliezer aokanisa eya na ntina te mpo na ye alongoli mpe makoni ake Mbujimai epa tata mokonzi oyo aleki bokasi nyonso Ngoi Kasanji oyo nsima ya nkolo na mokinde ye mpe ayebaka akozalaka be tout puissant te esukaka etumba aluki biso ayebaka yango tokobunda na ye te na suka lokola ye ana nguya ya kokangisaka bato atia molongo bato ebele akotinda biso swa boloko yango na makambo misato na tangi toboyi nzela oyo Kasonga Chilunde akei toyebi yango te makambo akei kosolola na Ngoi Kasanji ayebaka te etali bango mibale etali biso te tolingaki komona te Kasonga Chilunde ya na posa ya boyokani soki alongolaki makolo na ye Eliezer azalaki be pembeni na boloko ati akei ata kotala ye ata mwa liso moke ana posa ya kosola na ndenge asolo te akei na ndenge na ye soko akende oluka eloko nini mpo na ye akende koluka yango wana etali biso te biso toana etumba na biso tokobunda mpo lelo lobi balobeli Eliezer bapesa oyo babengi te liberté provisoire tobunda te abima soki bato bayoki biso te tokokenda na etumba wana te suka oyo ya bolimbisi bato bayeba te likambo ya kosenga bolimbisi ezali te eyali mongongo ya Eliezer mpe mongongo wana biso topesi yango makasi tobike nzela yango wana ya etumba oyo Eliezer asaka ya solo abuo pia voilà ndeko Daniel ko kolimbola na bokuse na bandeko bitumbu oyo UNPC ko kopesa epai ya ba journaliste ko se transformer pe na etumbu moko juridique to kotikala kaka na niveau professionnel te otuninga motuna malamu yambo nazongisala motuna na yo nangina beta sete na likambo yo ya kosenga bolimbisi ndeko Eliezer lobi ayebisi ngai boy na kosenga bolimbisi te nga nazali moto balia moto nyonso akobunda bitumbo na bosolo te lobi mboko ezwa mbongwana
na nzela makambo bengi démocratie azali motobalia ndeko nanga azali aza motobalia nga naza motobalia tala lisusu motobalia mususu wana bake batikina toza batobalia bitumba na biso ezali ya kotalisa Kabila te manda na ekoki mema biso na maponami bitumba na biso ezali yo za suna manda officialité oza susu na tomba ya kokamba mboka te bitumba na biso ezali wana bongo biso toza na bitumba likolo makasi bongo oyo aza gouverneur azana na miso na biso tokosenga ebolimbisi te tokokundola lelo oyo bamokile yeba nani Ngoyi Kasanji eza kaka makambo ya diama te tuna bana oyo bakotambola na bamoto na nzela moko kotuna bi na kima Ngoyi Kasanji na kima Ngoyi Kasanji na kima Ngoyi Kasanji tout puissant ya tout puissant yo moni makambo tokosala biso te bandeko bakolongwa Kasai bakimi ya bango mboka bakei bisika mususu wana eza leta wana eza leta te likambo ya Eliezer tokobundisa yo Ngoyi Kasanji tokolonga yo biso mutu tosala yo yo zalaki no commerçant okomi politicien biso nde bapandisango mutu sunga yo te okoma politicien okomi yango pe malamu penza te na kozonga na yano motuno tuni ngai tozali bongo o tobengi tribunal de paix bazuzi o basengeli basambisa bato natali bandeko ba Julius bake komona Jean-Marie Kasamba o sala nyonso pona ndeko bongo baye komona ngate pona za pe moko ya bazuzi na kati ya INPC na moko ya bazuzi lokola biso toza na biso bato ya Lolendo te ya komikumisa bato baye bakateke Daniel Safa za moko ya bazuzi na kati ya INPC mokolo Jean-Marie Kasamba kweli mbeba baye batelemaki basambisa ba Daniel Safa mais namoni ba journaliste bake komona Jean-Marie Kasamba oh salela suka nini kota makambo ya Eliezer kotika biso te na bisi bandeko wana bazana na libunga te toza na président national afandi ya na Kinshasa Jean-Marie azali président provincial parce que bino boko la délégation po bomona président national to président provincial batika likambo wana to boyi récupération politique to boyi lobi moto atelema ngai moto na bimisi Eliezer to boyi lobi moto atelema ngam na sunga ki Eliezer tokokoba na bitumba o na bosolo na ndenge to bundaka na nzela o Tshisekedi abandaka koyebisa biso vous devez braver la peur tala biso bilenge o to brava peur to komi ba référence ya baninga na biso pe ya mokili mosalo to kosala o tribunal ko sambisa journaliste et puis yeba yango tribunal na biso eza matata koleka ba tribunal nyonso na kotalisa yo soki bongo bazuzi ya lingomba na biso basangani balongoli yo bongo longo journaliste nde balobaka na lokota français ba radier yo ezali bo moino mobimba et pas na biso ba journaliste na ko personne ndakisa kulutu na ngai kabe epindi pasi auto radier pona bo moino mobimba azali so journaliste te yango moni tozalaka keba na nzela mosala na biso pamba te soko kwei na mbeba ba radio bo moino mobimba eza lokola bazuzi te eza lokola ba avocat na baro na bango ata ba radio olekisi bambula mususu okibo kozonga biso rigueur ezali makasi donc soki ndeko Ngoyi Kasanji azalaki bongo ndenge balobaka na ba avocat ya bwanya esengelaki bakende kozula bakende kozula ye sanction na lingala ni mukeba yo baka lingala makasi bakende kozula etumbu ya solo eza epa ya bazuzi ya leta te etumbu ya solo ezali bongo ne kuke na biso ya INPC me bazanga kibwanya bayebi pe mobeko na biso te oyo ya biso ba journaliste na kotelisa likambo mususu soko ke na bureau ya Kabila na mesa na ye makomi ezali wana la dépénalisation des délits de presse journaliste azaka moto te alobi kangaye simba ye lokola mbwa boniama te lokola wana tongai pena to meka ko beta cette na likambo itali dépénalisation ya délit de presse zazo soki sa to beta cette wana ouais to kokota lokola non to zui yango te et siko nzela Ngoyi Kasanji azui ya komema journaliste epa ya bazuzi ya leta ezali nzela mabe esengelaki bongo ba journaliste ba telema mais ko telema biso to ko telema o pe to ko telemisa ba journaliste Ngoyi Kasanji ya bango to ko telemisa bango na likambo Eliezer te likambo ya jama mboko utakala bako kamba yango na lolenge te lokola population ya beloko te biso to ko telema pona likambo wana to koyeba likambo ya jama wana ndenge balobi na lokota français la traçabilité de ces diamants là
soki esengeli tosangisa mbongo to bato basunga biso tokóma tina anverse mpona likambo ya diama wana tokokóma tala esika ndeko Ngoyika Sanzi akwei na mai chubu 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 chu. Voilà, ndeko Mike lelo oyo bato nyonso bayebi Eliezer akendaki déjà na makala azali transféré na makala. Est-ce que koyebisa na bandeko bazali kolanda biso akomaki kuna ndenge nini eta na ye ezali boni installation na ye kuna na kati ya prison ya makala eleki lolengeni nalingi nakobakisa mwa liloba na likambo ndeko nanga Daniel Safa alobi ntango alobi te tokobunda toyeba nzela nini libanga ane etambola ete ekomi libanda na banza Ngoyika Sanzi amikosi mingi abanzi te biso toa makasi te akoyeba akobunda banani etumba oyo ayebaka yango toa pe na bato lokwa bango bakomisa mboka ya bango toa na bato libanda likambo oyo moto awei ayebaka yango o babenga lokota français juge international ekosimba yango na poso moko to mibale to sanza moko ekosimba likambo basambisa ndenge moto wana akufaki ayebaka yango ndenge tokoloba awa tokobundaka kasa ekokomamaka kasa ekokenda libanda pote justice international esimba likambo oyo solo ya likambo oyo ebima soko ya banzaki tebo yaka afundi lokwa ya moto makasi eleze nde oyo ye ya lembele akotia na boloko sui ayeba te likambo ekozwa mibu na mibu likambo ekosamba malibanda likambo oyo ya libanga oyo lokwa bapanzi sango mosu ya mboka bango so bapesi bango kanyaka bavandi sui bapanzi sango ya libanda bakolanda likambo na biso tosi tobengi bango toyebisi bango Ngoyika Sanzi ayeba te likambo ebandi ekolanda ye bomoi na ye mobimba eleza akokota boloko akobima ye ekolanda ye bomoi mobimba sima ya sanza moko to sanza mibale to misato akoyokta bakobengisaka ye libanda akenda kosamba lokwa ya makasi ye nde likolo na se ye nde libanda na suka tokotala ye epai akosuka naina bakisa ikamosusu na beye sika na komi kota akune pa benga ba réseaux sociaux na kosekaka bakomo mituna yango ye kelasi atanga wapi babi habite na kelasi babengi na lokota li français licencié en droit babi boni moto a gouverneur na Kasai ami komesi na kelasi na Enikine ako ya kelasi mokoni 8h 10h tala siko 8h bazongisi 10h makambo nyonso ya kundaki na bomoi na ye nde tokokundola yango bato akomo kundola bakomi komite aya koyebisa biso kelasi ako ya mokoni ye kuna konzaka Kasai atanga na Kisasa ata yo moko ya lipache na kwesonde na bakiselo ko moko azokende na ye nazo bakiselo ka moke bana Kisasa babenga kango tolingi to panza nteke ozola na ngai tozo panza nteke siko yongo Ngoyika Sanzi tango to panza nteke to bandino esiko uta abanda ofana na matetete mwana ngilima soki mboloko toko panza nteke ndeko na ngai yango na bi na yoki motema pasi mingi bala musinga lobi na tongo babitendeka ke boloko motema pasi pe na makasi mba moko motema pasi ya sango ya koyeba te ndeko na bando mona ete ndenge na mona ke liboso na mona ka etango nyonso na lingi sike kokoma na ke na ngonga oyo esenge mpona komona ya kokoka komona ngai te esenga pasi kasi na yoki motema makasi po yali etumba elingolo bate eloko ya kosala ekonyonga bato bokonzi oyo soki te mbe batiki ye na bi etumba soko moko azwi pasi esenge ete bolela eyali nde ngonga ya kozwa makasi kotelema kobunda mpona kolonga eloko ekosala nga pasi mwa moke ndenge basali ye kuna bakokamata ye bakotia ye na boloko ya bato ya mabe babengi bakriminele mopanzi sango ya mboka moto ya lokumu moto ayebana moto akobundelaka mboka na ye bake kotia ye na boloko babengi ya bato mabe babomaka bato na leli na yango mingi na banzi te bakonzi ya boloko ndenge toko bakoyoka bakamata ni ye batia ye na esika ya kimia bayebi ye malamu bayebi mosala na ye nayebi te soki ndingisa wana mitindo wana euti wapi kosala moto ndenge wana ndenge tokosenga batia ye na esika elongo bani na pokwa lelo lobi na tongo tango tokokenda kotala ye tokuta ye esika ya moto ya lokumu oyo ya mosala asalelaka mboka oyo Kisasa mobimba eyebi ye tobanza te mboka mobimba te koleka libanda ya mboka
pe na koyebisaka na fongoli mwa liboke moke yango wana likunya mingi eza na kati ya ngomba na biso bapanzisanga ebele na komona ba kofingaka ndeko Eliezer na nzela ba réseaux sociaux pona nini likunya bomoni moto aye sima na bino lelo asala kombo e matin kenda mo lekunya na bino o boko tia monoko na kolanda bango nga akota makabonga réseaux sociaux te so na koti kuna na banzo ebele ba ko kwakola ba vanda ni po mosala journaliste ebele ba ko ba sala ngo mibu mibale balingo ba biso biso nde basala mosala journaliste ba na ko senga baba ko kwakola kana tanga ba komona bango te to bomba na ba réseaux sociaux kuna te wana bato alanda ngo te to ya na tandweke to ya ko tanga to ya ko beta lisola mosala journaliste bato ba ko kwakola na olanda bango ba mosala journaliste bango ba ko lakisa biso ba lakisa nga mosala journaliste boye wa mikolo mibale misato bokomi ko kwakola mosala journaliste bino boye biango soko okeye esika ba peso mwa kanya ko komi eloko nini bapanzisanga Kongo bakomaka ya malonga na mboka makambo nyonso ya mboka ya solo ekomomaka te mpo bato babangaka yango wana likambo ya délit de pénalisation ezali likambo moko ya motu ya monene mpo mopanzi sango ya Kongo ye moko abangaka kokoma bayi mboka bayebaka te sango bapesaka bango ezali moko ya zomi libwa na zomi bato babombaka ngo bango moko kobanga yango wana bato bokonjo balingi kolongola te délit de presse po mopanzi sango ala kobanga si kate mopanzi sango za maele te bachaye na bobangi te ye akomi mona akoma pe ba réseaux sociaux ngai yo za journaliste yo oso sale mosani ya journaliste so bayebi awo côté mananda ko na yo OK na conférence de presse okoze otie kombo na lokasa si bapesi yo tukumi bale ya dollar ozongi obinga na mopanzi sango nini yo kokomelo ko nya malongo sokoma eloko wana na ebisa ba kolobaka ngo bayebaka te ngai na senga ata baninga te nako yana bango ba réseaux sociaux wana nako kota kuna na talwa mayele wa makasi to betane na mayele na sukisa bango na mwe ba kolobaka mingi na matumo mayele na bango mike wana. Voilà, tozali pe na ndeko Joël awa ndeko Joël aitu ko région de Yusu ndeko Joël Mbote ndeko na kanti na conférence de presse na point de presse oyo isalamaki kuna na cage olobaki licese oyo ya ba porc epi mais na moni c'est comme si likambo yango ezali penza réel ba porc epi ki mususu baza ko s'éloigner bazo kufaka moko ti boko si la bino nyonso esi lelo oyo ndeko Eliezer yewana na boloko mokolo mususu tozalaki na palais de justice bayaki po bakumba ndeko Mike Mukebai boni esengeli na bino bosala mpona kosilisa likambo yango babanda pe ko respect kotosa bino bakamisa ndeko webita bakaki Mike Mukebai awa toana ya na yebisaki baninga tozaki na bienvenue Mariba Kumanya lelo aza na AFP moya lobaliso réalité liste wana ezalaki na lobelaki yango na kiosque. Après Mike Mukebai, il y a Daniel Saf. Après Daniel Saf, il fallait Zala, bienvenue Mariba Kumanya. Après Lise Salamaki, tant na lobaki mutandi makingaite. Le lotan we bandaki, babengi Daniel Ake Matadi Bakangi à Sali Boloko et on a Guantanamo, on a prison Guantanamo. Alors, tant na lobaki on batu baoka kite et batu bakanisa kaka ote e kozala kaka e simbika Mike, e simbi Joël, e simbi Daniel e ko simba bangote. Papa, le loto lobby na RTNC, na Télé 50, na Nyoso et Kozwa Bango. Et c'est pourquoi l'ICSO n'a pas ça qu'il y a porc et pic. Et ça qui vert, il y a makasi. Il y a makasi. Même à porc et pic, il y a ba nzube et tout baka. Alors, na villageois, neti ndeko Eliezer, lingala na bino na yebi yango mingi. Koy bakaka. Zona banganga nzambe. Alors, nazana banganga nzambe ba yebi lingala makasi ko lekangai. Alors, eloko na liana loba omoni porc epic tellement banyama nyonso babandi kokufa ba porc epic balobi te biso to kondima to kufa boyete to sangana to zala esika moko comme ça to kobanda ko partager chaleur siko tango ba sangane esika moko ba pic ya baninga ezo blessé ezo banzube ya baninga ezo bimisa banzube ezo bimisa ba pota e bimisa ba pota omoni lobi to vanda na Mike to soli mais oyebi ba point de vue na démocratie ye onyoso ya koloba iko sepesa ngate openga na koloba iko sepesa ete ce qui fait que ba point de vue na biso moko eko ozala na lolenge moko te mais siko qu'est-ce qui nous sauve eza chaleur oyo
Chaleur ya Mike salinga na vivre yanga sali Serge Kabongo vivre Peter Tchani à vivre nani mon frère Daniel Safwana à vivre Christelle Vang à vivre mais ce que c'est to lobby oté tellement ba pic na biso tozo kanate na ba makamususu na ba point de vue mususu tomi éloigné Mike akofa lolenge na ye ngana kofa isika na ngai. C'est pourquoi j'en appelle na conscience ya ba journaliste ba panzi sango nyoso ezala ya Congo ezala ba baeba azali banda ya mboka toyeba que liberté ya presse est en danger ba média est en danger parce que le régime est décidé et sa stratégie mise en place pour na ko décourager ba on nyoso bazaka na pouvoir ya ko pesa quand même 50% ya ba ba yebi bazaka na courage wana eza ba tu nyoso te maka lobia maka mo nyoso biso to yebi to lobaka ngote. Et c'est vrai, autocensure est à un niveau de la presse n'a pas de le lot sur par exemple sango. L'icolo ya batu mususu. Batu net ya famille présidentielle. Na ko pesa. Na ko lobangote moto ata biso nenge biso tozali boye biso ba courageux ya mboka o. Ata Mike akolobate. Soki ba pesi eloko net ya tantine na biso o tolobaka dada. Mike akoloba eloko te, Daniel Safwana akoloba eloko te. Donc vous comprenez, c'est que tu pèses à Kassango na n'engenyo sote. Mais parce que déjà, on mouke tozo pèse à la population nabiso et kokate. Alors, toyeba que bateau batie suko machine à bango en marche. Okoyoka bakozo mususu te bakangi Daniel Saf parce que atie lindalala na nini. O bakangi Mike parce que atie cravate te. Bakangi nani Serge Kabongo parce que bali. Donc comment bako banda ko fabriquer ba procès ba procès toyeba ngo ndeli kama liboso. Ya mibale tolobaki pe nazo zongela. Procès oyo contre Ndeko Eliezer ezo visé eloko moko ko étouffer vérité. Vérité nani? Est-ce que diamant bazouaki yango et pas na bena koi groupement il y a province il y a Sankuru ezomaki te ezomaki mutongo alongwaki na bena koi pona ko kende ti na Mbujimai et pas vice-gouverneur intérimaire akomaki kuna akomaki est-ce que maman moi te wana kende ti Mbujimai tango akomaki na Mbujimai na ndako ya na résidence ya gouverneur na bureau na ye tout puissant mwasi na ye abimaki te afutelaki papa wana Lodi billet koya awati na Kisasa ayaki te nani mutu ayaki koyamba Lodi na avion bakendaki apesaki mbongo combien est-ce que Lodi andimaki mbongo bapesaki andimaki te pona nini Lodi akufi. Voilà mituna oyongo ikasanja lingi siko lelo mbaya nolate. Siko pona ko ya nola yango te atindi ndeko na biso na boloko. Tango atindi ndeko na biso na boloko. Mutu okatie maboko, okatie makolo. Ovandise quelque part. Siko yo bima obanda ko panza siko sango banda. Ye alande ko Eliezer pona diffamation. Siko ye siko nde abandi na ba réseaux sociaux, eza na Twitter na ye, eza na Facebook na ye. Kofinga Ndeko Eliezer kofinga ba journaliste ngana bime papa ce que ça confiance ce que ça homme d'état ce que oza homme d'état Mike Mukebai yo fundi mutu na justice okozoga soso na komi rendre justice na réseaux sociaux ya za commerçant donc vous comprenez ça dit ce que même mutu na justice okoki koloba lisute et en plus procédure ngo ezaki biaisé parce que mutu nyonso législature les législateurs na biso alobaki oko zwana no mandat de comparution à Liboso yami balé soyi ba moniko oko ya nolate nde batindi mandat d'amener mais ici ezaki ka visé pour ba coffrer et le kamango eza kutu na niveau ne lisusuté ya ngana d'accord te bato bazolo ba otokenda ka Mbujimai ko senga bolimbisi ata bo sengi bolimbisi ministère public ko landela likambo tina suka et puis boko senga bolimbisi pona mabenini oyo Ndeko Eliezer asali voilà mais Ndeko na bakiselo komoko moi parenthèse à mouké tango Desmond Tutu azalaka na combattre bafanda ki bongo quartier mona Mandela tango bakangi Mandela ke prison ye Ndeko ya quartier akomi ko réclamer libération Ndeko na ete nde bongo akokota na combat to beti sete na bandeko na biso nzelo bakangi Ndeko Eliezer bino bandeko na ya musala botelema bobunda bitumboyo wana parenthèse à liboso ya mibale lisusu na ngina fongola comme parenthèse
esengelaki tofunda mokonzi na mboka moko awa tosali réunion nga nazwi likanisi na biti eza na ntina te ata tofundi ye bazuzi baza ya ye régime eza ya bango ndeko moko azalaka bino tribunal africain ezalaka tokende kofunde na Sénégal mpo na nini alobi liseso oyo alobi liseso mpo na koloba te ya kobeta sete na liloba ndeko alobi tribunal international ezalaka ngoika sanji yokanisi biso tokofunda tribunal africain ezali tribunal international ezali yo kofingaka ba jeunesse na ba réseaux sociaux yo kotiaka makeye na ba réseaux sociaux yo bosali te ezali lisusu na bapandisango ya libanda ya mboka oyo bakoti likambo olandaki RFI te mitali yo biso mosala na biso ezali na ngonga ye topanza nteke ntango tokopanza nteke mokili elingi oyeba nini osalaka na mbujimai oza moko ya badictateur ya makasi te kuna na mbujimai tokobimisa badosie na yo tokokundola nyonso yango nalobi tokopanza nteke. Voilà. Ndeko Mike Mukebai tomonaki mobilisation depuis Eliezer Azalaki na palais de justice tokendaki kino na parquet général de la République na omona président na yango kutanaye salaki marche instantanée oyo esalamaki mais depuis ndeko Eliezer akei tomoni mwa kimia beaucoup amuke est-ce que ezali susu na baactivité to baaction mosusu eza kolengelama na ngai nano kopesa liloba moko na bato ya bokonzo ya kanyaka bokonzo bakopomola mboka soki bakobanza te boloko moto kozongisa biso nsima bakolekisa ngonga soki bakobanza te boloko moto kozongisa bakolekisa ngonga tokokendani yango ezali te po te tokosala ngo na nko mpo na koluka lokumu kasi lukuwa bakotinda biso kuna na nko tokokenda tokobima tokokoba na etumba tokozonga nsima te tokobundela bana biso tokobundela kongo ya sika ya lobi tokozonga nsima te soko tozongi nsima bao bakoya lobi bakolimbisa biso te etumba oyo etumba moto akendaka te abi ata bakozonga bomoi bazwa yango lobi mboko kende liboso natalisi bango ndakisa ya moto babengi na France ya lieutenant colonel Arnaud Beltrame o akei komi pesa epa ya moto aboma ye po abikisa mwasi moko ya France bakangaki po abikisa bato bakangaki na moto babenga bakota français terroriste ye andimi kokufa tala longonya tala lokumu mokili ya France epesaka ye Emmanuel Macron ye moko ye wana balatisi ye pete ya monene kasi oyo ya biso akufa kombo monene Mamadou Ndala yo mona bapesa ye lokumu omona tata mokonzi ya mboka atelema yala tise pete ya monene te balingi tobunga tozala te lokola peuple ya monene yango wana etumba tokotika yango te tokokenda yango te na suka nalingi koyebisa bango ya mibale botika makambo bokosala ya bozoba so bosi bokangi ngai sima botindi moto soki toyokani na yo nde tobimisi yo yebisa biso soki okoki kolela awa oloba topesa mwa mosala botika ya bozoba tango botiaka biso na boloko nde motema yaka esu makasi mposa etumba ozoyoka botika bokolekisa ngonga na bomoi boye ntango na moto nakotamba batenga boloko te bokonzi ya mino tolinga yango te yakaniaka yo bandi soki opesi nga mpasi na nzoto te na molimo nde nakondima te wana nde opesi nga kanda ya kokoba na etumba mpo lobi nazongisa yo na nsima kongo elonga balekisa ngonga na bango te na moni moto moko aleki kuna epa Eliezer yakoba oyebi soko ondimi boye akondimaka bino te bokopesa ye nde makasi na etumba na ye sika amoni te eloko akosala eza na ntina botika bozoba bosalaka boyebisa mokonzi ya bie bobi tokangani ye bongo akolela bokende okanga oyo balemba oyo soki okangi ya leli abi na kosalela bino kosalela bokoni na bino molokola ndeko Eliezer tambo asalela bokoni na bino mpo asalela elokoni mpo boboma ye bokotisa na kanyaka moto lokola Daniel Safo lokola kada azaya ake osala bokoni na mpo na nini mabe bokosala komona na miso ya bato siko bokobenga moto oyo akobunda mpo na bolamu ya mboka aya mpo na nini bobongola mitema botika kanyaka bato bakondima bino ndeko tuninga motuna nakolobo babenga lokota français ya likambo ya stratégie awa toyi kolobo tokosala te oyo tolobi babe moko mosusu tobombi oyo tolobi ezali te tokomema yengo ikasanzi epai ya bazuze libanda mboka
tosi tobandi etumba wana ayebaka te sanza moko mibale to misato ye pa kobiangama akenda kosamba ayebaka te bapanzi sango ya libanda bakolanda likambo ya libanga wana te na suka bayeba bakolanda likambo ya liwa ya tata wana te na suka pona oyo etikali likambo Kimberley ayebaka yango ezalaka te pona Kimberley pona oyo etikali tokosanganaka mikolo nyonso na pokwa kolo akopesa biso makasi tokutanaka tozokutana mpona koyeba boni tokokoba na etumba oyo oki ngai bato bayeba bato bana boyambi ya Kongo asika bao bayokelaka Daniel Safo bao bayokelaka Eliezer Tambwe bao bayokelaka Joël Kade bayeba te tozongi nsima te bayeba te toya kotelema eloko oyo ekweli biso epesi biso nde makasi ya kobunda lisusu babanga te bamituna motuna te bana mibali oyo bakoya kobanga te moto akobanga te etumba ya Kongo moto akozonga nsima te etumba oyo kolo apesi po tomema toali ebele toya biso moko te biso toya na ngambo bapanzi sango bayi politike mpe bayali bandeko mpe ya société civile bayali oyo tokomema etumba oyo mpona tokosenga bango be Kongo ya sika eloko nini tosengi bango eloko nini tosengi bino toya na posa ya Kongo ya sika tokotema tokobunda te suka eloko moko naliana bakisa na oyo lobi bastratégie tokopesa yango na télévision te tozo arrêter yango mikolo na mikolo mais bandeko na biso ya diaspora particulièrement il faut bayeba eloko moko eza badiaspora misato nakumisana na vie na ngai ya liboso eza diaspora ya bajuif pendant 2000 ans bazalaka na mboka te bazalaka esika ya kotia lokolo te bake na Angleterre babomi na Allemagne babomi bango babengaka Holocaust bake bisika nyonso na Russie na Pologne bisika nyonso bazalaki babomaka bango alors bandima kozonge pa na bango parce que pona kozonge pa na bango oyo azaki na mwa mbongo muke à partir ya 1919 tant va comprendre que toko vanda bipa ya baninga indéfiniment te babandi kotia mwa mbongo muke donc juif nyonso asunga ndeko ne ka histoire na beti ya pour que pikoyo ezala ya congolais nyonso Congo est en insécurité. Tant que l'obaka occupation, to visa kaka Rwanda, parce que batu bakomi au monaka Rwanda. Bon monaka bao bako présenter mission. Ngai ko bakiswe le komoko. Batu bako occupation, te occupation ezaka malamu. Pour occupation zo mona mongunda. Congo est en infiltration. Infiltration, très bien. Très bien pour infiltration. Pour mongunda to ko mona ete kasaza na kati na biso. Azana kati na biso. Voilà. Alors, yango na lobby bazolo ba biso to bunda na Congo pendant que na biso eza na cité biso ya toza na cité toza esika msu toza na ma campagne toza mon fleurité esika ekangami eza ba nini non to na cité alors ba comprendre net ba juif que tant ba bandi kozonga moko aye asombi par exemple 50 hectares mususu aye asombi 100 hectares mususu aye asombi siko ba arabe ba boyi bango ba accoster siko muto koma aza déjà nesika ya ye ko kinde ko vanda ba comprendre que et pas bali eze pas na bangote et que bao baza na mboka bana Eliezer baza na hôpital bana Eliezer batutaki mutuka na bango na bus ya wapi oyo mema ba kuluna na ni Charles Blé Goudé congolais o bobenga bango banani beret rouge o mituko mema ba beret rouge na cathédrale nde cathédrale notre Congo nde mutuka oyo batindaki eboma bana Eliezer. Alors si kobino botiki bana Eliezer bakufi so bino botiki tokomi wapi magazine kufi soki bolamuki te boyeba ke batu mususu bakolamuka wana na koloba neti lisese oyo Mardocha alobaki na Esther oyebi te soki ezalaki pona ngonga neti boyo nde Nzambe atindaki yo na royauté soki bino bolamuki te pona kosunga bana ndeko Eliezer baza na hôpital soki bino bolamuki te pona kosonga magazine tokomi wapi oyo eza en difficulté bazoluka batia nini banzube po eke liboso te Nzambe akolamusa batu mususu me bino bokotikala na soni bino na ba mususu boko perdre yango tolobi j'en appelle na compassion ya mandeko na biso nyonso bao ba na mboka bao ba libanda mboka toza la compatissant Daniel Safié journal bako kanga ya mikolo nyonso journal ya Mike yango depuis bakanga
parce que biso to vivaka ndeni esiko boloba kaka basomba bino te basomba mais bino bosomba nano biso te biso no nano bosombi biso te boko tika biso to ko waya waya siko soki basombi moko na biso boko loba nini mais biso bakosomba biso te yango tolobi po basomba biso te bino botelema nalingi comme sentir compassion na bino na bana ndeko Eliezer baza na hôpital na minute oyo mususu na monaki lobi tozaki kuna na Mike loboko ça demande beaucoup ba examen radio écho biloko kili ezo sala passe na motema to komi kuna na magazine na ye batu bazoya ba inconnu bazoya ko troubler bango soki bino botelemite kaka ndenge Mardocha ebisaki Esther botanga ngo na Esther chapitre 4 verset 12 verset 13 na 14 soki bino bolamuki te nzamba kola msabatu mususu po basunga biso voilà ndeko nalina lobalika mwa moke kaka Yezu atuni bayekoli na ye nini batu bazoloba po na ngai bayekoli balobi bazoloba yo za Bezebul oza Zabolo bongo bino bolia kalangai bolala kalangai bolobi nini Pierre alobi ozali Messia Yezu abi na kotonga eklesa na ngai likolo na yo tu es Pierre c'est cette pierre que je bâtirai mon église ngana mituna ka mutuna bongo Kabila tuna ka bandeko na ete nini batu bazolo ba pona ngai ba congolais bazolo ba di pona ngai nana koko ya nolae bazongisaka olinga kufa umela oza danger te na nzela émission ngana na ebisa ye mande sili mande zali susu te nzelo bako kangaka ba journaliste bako bomaka bato bako enlevaka bato nyonso tone kokoya na mutuna yo eko kwa na mutu akalevi te eko kwa na mutu ya ministre ya justice te eko kwa na mutu ya général Kasongo te eko kwa na yo Kabila nga nasengi yo nanu nasenga yo loko te mokolo yambo nasenga o yango yo pusela na kamera bimisela biso Eliezer ekozala sengo bimisela biso Eliezer ekozala sengo ta pona mokolo moko tala na lingina lo balikamo moko bato bayebi yango te outi kosala likambo motuya monene bato na ba panzaka sango bakolobela yango te ministre alamuki na tonga lobi bazuziye luzolo bambi arekitaka tango ya zalaka ministre justice ezala bazuzi mususu baza bazuza lokuta mais tala otalisite soki tokei na nzela kolongola bazuzi bongo ezali bongo soni dossier wana ofandisi yango mais bato bayebi te kosala likambo ya le kumu pour la ba magistrat na biso bino ba magistrat yo yebi ete ba oti ko talisa biso te mingi boza ba magistrat te et pas ministre na bino justice soki pe asambisi Eliezer azane faux magistrat to koyeba ndenge nini to sengi yo bimisela biso Eliezer e ko pesa mosala na biso le kumu e ko pesa yo moko pe le kumu pamba te biso lelo yo to ko banga lisusu te voilà bandeko nakanisi tokomi bongo na supa boko banda kozwa ba nenge kosenga eloko moko soko tokoki kotema kosimba na maboko ntango tokosisa mpo tolakisa lisanga makasi to wana yango mpona kokenda te na suka mpo badi mboka oyo baa na posa ya mbongo wana bamona te tozongisi te te tokobunda voilà nakanisi tobanda ozwa ba initiative ya boye mbala mingi tobanda oleka na plateau tokomi wapi mpona kopesa bino ba information ya solo kolandela situation nini ndeko Eliezer azali na yango na bisika oye azwa ndeko Richard pardon nini likambo ya diamant tokosisa ba enquête nyonso tokozonga pe kaka mpona diamant voilà émission spéciale mpona diamant tokozonga lisusu awa na yango ezali na compte moko fond moko bafungoli mpona kosoutenir ndeko Eliezer na makambo oyo ezali koleka nakanisi bakotiela bino lien na yango na se initiative ezwami bongo epai ya bandeko na biso ya États-Unis mingi na mboka Dallas bakotiela bino lien wana ba oyo balingi koapporte aide songolo to pakala bakokota na lien wana bongo baye kosunga ndeko na biso na bisika oyo ye azwami
nakanisi lokola ndeko Mike alobi. Voilà, après kosimba tokobeta bongo maboko mpona ndeko na biso Eliezer. Bandeko nyonso bazali yo kilo lembo bandeko ya Rossi bayembaka ntango nyonso oyo ya mouvement citoyen eyai mambwe eyai mambwe tosinye yoma eyai mambwe eyai mambwe tosinye yoma tala ndeko Rossi tolobeli epete awa te awa ezalaki spécial ndeko mpona nini na ndeko akundamaka te ti lelo voilà Eliezer courage tokanisi ke ozali vraiment kuna injustement tokoyeba boni kokuba kosoutenir merci. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.